Ingeta, la famille Bokota, dossier sur dossier, affaire sur affaire, makambo sur makambo, bande konanga, kolala kolamukana ya somo, kolala kolamukana ya pasipe mawa, kolala kolamukana mokili mawate, kolala kolamukana ya somo, bande konango, ezo sala kaka pasipe mawa, deja ebele ya bato bakoya kotuna biso, mama, shikoyo okomi makambo ya jibe mpiana, meto moni na breaking news otie makambo ya Félix Antoine Tshisekedi, bande konanga, en tout cas nazalaki na tante ya okendo vanda na plateau. Donc, ta mobulu pas possible. Moyen avant dans la plateau, ezalaki te, yango nazalaki obligé ya kozwa mwa video on a salela déjà kala na ye kaka kotia malobaka ndenge ezalaka mwa ba vite fait mwa bambango mbango parce que matière eza ya kobeba soki na kozela ti mukolo na kozwa tana kendo vanda na plateau e kozalelanga pasi pe mawa eza mwa bongo na système moko ya bongo bandeko na ngai. Voilà, grande ma joie de vous retrouver encore cette soirée, surtout sur notre chaîne Étoile Lune Inès TV. Salut chers Boutchou, salut chers abonnés, salut chers connaissances, salut surtout les amis de Étoile Lune Inès TV. J'espère que vous allez bien. Quant à moi, je suis le bien, super bien, par la grâce de Dieu. Chers Boutchou, chers abonnés et chers connaissances, yalelo toye lisusu bande konanga ka ndenge na yebisaka bino soki ya koloba ezali toko ya koloba soki ya koloba ezali te moyen ya koya ezate pe tokotikala na biso oyate toyaka toujours et encore parce que toyebike ma dossier ezali makambo ezali yango bomonaka biso toyaka toujours na pete nyonso bande konanga lelo toye awa na dossier ya jibe mpiana toye awa dossier ezali susu mwa oerason pe azali bande konanga ka ndenge boyebi bato awenge na bato BCBG bande konanga eza ya kobeba eza ya koinda avana ya kokota na mozindo ya makambo oyo bande konanga ekozala malamu mingi na ya nanu ko sensibiliser bande kona biso nyonso ya sika. En tout cas, si c'est la toute première fois ya kokota penza na chaîne na biso, chaîne moko kitoko, chaîne ya ba analyse somme, chaîne moko ya ba information pas possible. Je vous prierai surtout de vous abonner massivement. Abonnez-vous. Cliquez aussi sur la cloche de notification pour surtout recevoir les nouveautés de notre chaîne. Aimez la vidéo, la famille, commentez et partagez. Et ko sala biso oyo penza tolobaka na biso chaque jour, chaque minute et pourquoi pas chaque seconde. Tokos makasi. Bambote nanga na yemoko linda bukulu ya balinda bambote na Madame Gracia Mpoi na pesi bambote na mama Lisi mpito ya balisi bambote nanga na mama chérie na mama d'amour. Année ya sika, solo ya sika, agrandissement des troisième jambes, qui mobile et salakate, pe ezamukie, mama azo sepelate na mbetu, na gavke, elamuki, feti e zongi, ba mama ona ba problème ya mabota, myome, fibro, trompe, kiss, règle abondante, ménopause, attaque, komi na 65 ans, mama, okobota mwana, yoka bien, dépression, maladie mentale, autisme, ata mwana alobakate, mokulu makasi, tope lalakate, tozali na solution na gavke, bona loposo, totikali simate, vergete, babengi nduta, bouton, tache, 5 jours ya bamba, hoteli lokola lilala, teint uniforme, tozali na gamme complet, ya kopakola, ya injection, ya comprimé, ya suppositoire, esengo ezali, mama, olingi ovimbisa tolo pesima, sans opération, benga biso na lombango, papa, mama, yo oyo otungisama mingi na maladie ya hémorroïde, interne, topé, externe, yoka, na 2 jours ya bamba, omoni changement ya solo, ebongo, ona bokono ya, diabète, AVC, tension, topé, obésité, cave-cœur, golo solution, perte de poids, naturellement, okokota salle de sport, théo, na kisi ya comprimé, pe injection, na cave-cœur, ozongi mobimba,
ba produit na biso ezali 100% naturel et salemi na ba plan industrie Allemagne pe Angleterre na Gavker okosepela. La santé n'a pas de prix. La famille kanenge to yeb sarabino batela santé na yo. Soki okobate la santé na yo te mutu moko te akotikala ko batela santé na yo te. Yango eza toujours ya mutuya, eza toujours malamu en tant que mutu koyeba ndenge nini ya kobatela ka santé na yo. Good news, bonne nouvelle, sango ya malamu bandeko nanga Gavker aye na ba solution ya somo Gavker aye na ba solution ya kilikili surtout concernant makambo ya mabota. Toyebi ke ba famille ebele ba couple ebele lelo epanzani likolo ya mabota mwasi azokoka kokumba zemite mobali de son côté azoyeba te asala nini abima libanda to ezala ndenge nini. Yango Gavker bandeko nanga aye na solution ya ba femme porteuse aye na solution ya kolongola ka ba maki. Toyebi ke eza na ba papa mosusu ba semence na bango ezalaka nango makasi te pona otia mwasi zemia eza pe na basi mosusu ndenge nzambe akela bango baza na kapasité te ya kokumba zemi. Donc ba réalité eza mwa ebele yango Gavker ayeli bino ba solution ya malamu pe ya kitoko. Bandeko nanga en tout cas lelo toye na dossier na kolingana nuna banda na dossier ya papa na biso Jibe Mpiana papa chéri o ebela bato babengaka. Bandeko nanga awa eza ya kopanzana awa eza ya kobeba. Sankara de son côté aye kobimisa makambo, de l'autre côté Roger Pengandu aye na ye ya yo na o ya ye plutôt. De l'autre côté, toye komona pe Jibe Mpiana alobaki, toye komona pe Wengason de son côté aye koloba. Yango likambo yango dossier Jibe Mpiana na Wengason turo yo bazo panzana pona libela to bakozonga na kalisusu un jour, parce que toyebi ke moi ko panzana ebandaki na ba série moko bazonganaki boati camaraderie na bango en tout cas evandaki penza na ndenge moko bien et du coup lelo oyo toye komona makambo lisusu. Pona batu ebele o bayebaka makambo ya Jibe Mpiana na Wengason ebanda depuis Wengason akendaki kobeta concert. Tango Wengason akendaki kobeta concert bandeko nanga bilo mosusu foto lobaka akendaki kobeta concert plutôt ebele déjà babando s'attendre ke Jibe Mpiana alingaki pe akende ko soutenir moninga na ye, mais malheureusement Jibe Mpiana atikala ko kende te. Toyebi ke na bata wana Jibe Mpiana zalaki na ba matanga mais en ce qui concerne bandeko nanga makambo ya koloba ke non moninga na yo o bokoperaka o bosololaka aki kobeta concert normalement ataka ndenge ezalaki ba matanga tozaki na ba matanga ba mignon sagien. Normalement Jibe Mpiana il fallait asala le tout possible azalata soki akoyemba te mais azalata parmi ba invité spécial ya Wengason ilingaki sala malamu, mais malheureusement Jibe Mpiana de son côté atikala kokende te. Totikala koyeba te ke non esala penza Wengason mabe na motema esalaki ye pasi lelo oyo Wengason na émission moko ayaki ko s'exprimer concernant absence ya Jibe Mpiana na concert na ye. Bandeko nanga ezaka pasi toye ko vanda pe Sankara de son côté aye ko bimisa pe makambo Sankara pe aza somo Roger Ngandu pe ye alobaka toujours na malembe mais tango abimisaka makambo ezaka pasi pe mawa bandeko nangai awa ba dossier ezali. Joyeux anniversaire na bandeko na biso nyonso ba célébrer anniversaire na bango mukolo ya lelo kane boyebi Étoile Nines TV na équipe mobimba toye ko souhaiter bino joyeux anniversaire. Sincère condoléances na ba o nyonso baza na matanga de partout. En tout cas ngana équipe nanga mobimba na ye penza ko présenter sincère condoléances na ndenge moko ya malamu pe na ndenge moko ya kitoko. Voilà. Sans plus tarder na tiela bino nanu moi vidéo ya Jibe Mpiana to landango na bukebi nyonso et après nazozonga pona osala moi analyse ka ya muke et puis na kotiela bino ya Wengason et puis na kotia ya Sankara na suka nde tokosilisa na ya oyo to bengi Roger Ngandu to landana nu moi vidéo ya Jibe Mpiana papa chéri. Jamais natinaka ministre nanga tenir ba propos à ma na télévision, jamais ngai na sala traite et pas mutu, jamais. Donc au monake je suis correct et très honnête na makambo wana.
C'est normal, polémique, c'est si les faut le mutubo aluki polémique. Pourquoi vous le bangote? Mutubo aluki polémique. Oui, bango aluki polémique. Yo so moni biso te provoquer bango to le bi mabe pour na bango. Bon, pourquoi vous le ba vérité? Mais bon le ba vérité. Donc bon t'as la publicité là même comment les musiciens parlent à la télé. Il faut le dire. Donc selon leurs propos, mais oui, baso luka polémique. Nous on veut pas de polémique. Torozon ça peut réponse T. Bo finga biso, bo provoquer, toko loba rien, torozon sa réponse T. Si vous êtes les meilleurs, soyez les meilleurs. Ceux qui bozaba, ba riches, soyez les riches. Nous on est là comme on est. Avec notre public, ça s'arrête là. Stop. On veut provoquer personne. Biso mais pourquoi vous ne pas vérité? Mais toujours le blanc c'est ah bon loba. Mais toujours le blanc c'est quoi? Il faut le blanc émission ngana zate. Sinon ça sera que moi je suis en train de t'influencer. D'accord. Une émission tu es seul au critiquer Yomoko en tant que journaliste observateur aux hommes de la musique les autres qui n'est mabé bolobi ba vérité. Non. Ok. C'est clair. Que c'est au bon c'est que TechP déjà. Pourquoi boloba qui a monté avant joue ba beta qui boloba que yaza leader. Fait boloba que non, joue ba beta qui on a ba beta bolobi non, yende leader. Ngana besoin que leader on a te fait boloba déjà avant. Pourquoi le but à jour pourquoi? Quelque part, qui est l'unité de mesure? Pose-toi la question et donne la Pose-leur la question. Ah oui. Ben, voilà. Maintenant, c'est à vous maintenant de réfléchir sur ça. Puisque beti na bango. Beti. Pourquoi seulement le jour où moi j'ai fait mon concert, Salama? Pourquoi? C'est comme ça. C'est comme ça qu'il faut réfléchir. Non. Je peux revenir à ma question. Binon de foboloba parce que tanga na oloba biso to oloba chacun o ngana ya oloba na olingana loba o ya par na nga o bango pe balinga ko ya oloba ba loba o ya par na bango balinga te bandima o ngana lobi mais ngana oloba vérité mais bango ba ya oloba ni balinga va défendre police to ba me défendre mais moi je parle de l'événement, je parle pas d'autres personnes parce que chacun zo betana ko na nga pe na betana ko na la public même jour entre bêta même ceux qui bébé tchanda pas avec bêta le même jour non a que bébé tchanda pas dans la public pour vous dire que chacun a son public et qui s'est accroché qui voulait s'accrocher bah concert beti bon analyser bah concert beti na fikino là pourquoi un jour au jiba beti il faut le ramener salama maintenant c'est à vous de dire bolinga la loba Francis bozo décevoir biso donc na bino pe boza ben injuste to lo bango lelo. Parce que vous avez la vérité. Faut pas la vérité. Moi, à votre place, exactement, faut tout na tout na biso. Binonde, vous allez voir journaliste, vous analyser les camps, vous la vérité. Non, il y a ça. C'est clair. C'est clair. Il faut pas la vérité. Ngai, semaine où les katawana bango, il fallait pas bêta. Pas bêta, bangona, quartier latin, na orchestre, vous allez voir. Mais moi, je vous dis que Vodacom aussi m'avait contacté. Oui, ça, pourquoi j'ai pas fait ce concert-là? Pourquoi? Pour éviter tout ça. Non, quand même, tout ça batou. Même nanaye, tu as un problème. Bah, que c'est m'balé tout solo là, tu as un problème. Mais public nabiso, et go créer incident. Nabo motonanga, en tant qu'humain, nabo motonanga. Je me suis dit, non, je peux pas faire ce concert pour la sécurité. Pour ne pas perturber l'ordre public et les cabines. Pourquoi il n'a pas fait la même chose? Il pouvait bien le faire. Tu crois que moi, j'avais pas besoin, il y a Rosombo à Vodacom? Non, vous en avez besoin d'un. J'ai aussi besoin de remplir mes poches. Mais quand même, tous à la batte, bolo la vérité. Mon eloko, ils ont ça la passi, ils ont ça la bienté, peuple à zomo na makambo oyo. Ils ont ça la bienté. J'ai des questions dans les Nabandi ya ko commenter eza nango ebele te. Bino moko bauti ko landa, bauti ko yoka papa chéri makambo abimisi. Bino moko bandeko nanga eza te ke non mama Étoiline muto bakisaki na bakisaki te na longola kipete. Bauti ko yoka papa chéri makambo ye moko bandeko nanga azoloba. Awa makambo ezali, makambo ezali makambo ya mikete, makambo ya minene. Papa chéri de nature azalaka mutu moko azalaka na bilobela te. Et soki akoti émission c'est que eza ya kobeba soki bomoni ya koti c'est que makambo eza ya koinda. En tout cas bandeko nanga nazoti la bino pe Werason de son côté yepe azana makambo azana liloba yepe alingi aloba après concert na ye ndenge jibe mpia nazalaki na ye na concert na ye te ndenge salaki ye pasi na motema. En tout cas toyo kango na bukebi nyonso na ozonga lisusu sima pona koya ko continuer moi analyse na biso tolanda et on se retrouve juste après.
Masananga que ba conseil minene a wana na betate comme ngapene to betate. Alors on a moni qui n'a qu'au surprendre et puis ba fanatique où il y a clan où il m'a sepela na bisaki na comme là qui na bisaki na mon frère voilà. Moi je fais mes alliés. Tout ça va tout plus ne biki ou tuna ba moment difficile auto pour faire la petite na biso. Bon, beaucoup vont d'appeler, après tout, hein, la vie continue. Il y a des gens qui ont vois. Courage pour la qui a battu, tu vois. On a des gens qui ont consolé. Et puis, il y a un événement, il fallait être à concert. Il y a reporté, vu ma camouana. On a proposé, voilà, des taux font la macamou. Pour moi, il y a le monde entier. D'abord, 15 ans où il y a perdu, on a récupéré dans 10 jours. Non, on a récupéré un jour. Non, je m'excuse. On a récupéré en na 1 heure du temps, 2 heures. On a lancé l'interview na trop. Parce que c'est un stratège, na yebi comment on a travaillé. Non, côté on a bravo. Ah, merci beaucoup. Après, c'est un non prise, c'est un masse première été. On a répondre mais dans un partenaire en commun. Bon, tant que tu as pu la parole na tu vois. Oui, qui c'est déjà qui ne peut te préparer avec ma tout bon. Après la deuxième, on a tous les pichous, c'est un non roya. Pichumusunga ebisinga bazosola déjà ouais il y a pas de problème tellement là qui peut trop embrouiller ma visa j'étais de la vérité non ça m'a pris la tête c'est zoenga mutu makasi na dernière minute na bonne ko ça va tout au moins une présence physique à un musicien non fallait pas qu'il y ait une maison Schengen pour la présence physique c'est-à-dire capture écoute ma banga oh ils ont un trouble écoute ma on a 4 maison Schengen. Ah bon? Mais je n'ai pas poste même c'est fanatique mon qui est trop insulté vraiment ils allaient qui moi insulté mais je n'ai pas fermé moi intervention il y a Claude Roland Kachwantal encore une fois merci beaucoup l'intervention il est trop là vraiment nous avons plusieurs fois et puis dans quelques autorités à maison Schengen. Mon ami passe en Belgique, dans autant à commoter pour y avoir secret professionnel. La benga qui bango tout vraiment intéressant qui titre que soit visa. Des acquis un peu difficile. Bon, en tout cas, les tout comme vendredi après, na mon na pourquoi docteur Psengano, azuma contre-temps, moi ça bien pas trop bien prochainement on a aimé. Parce que mon programme ça dit na ça la pe ba fanatique na surprise. Ba mon po ndi makamango zumi bikaka. Et ça ni le sous on va camoso va bouger na yo so na chiko ba polémique c'est pas question tant la tant yo ça les sport le bina o le gana émission batu atuna la no vie ni penza o atangi batu no atangi ndambo nani te par exemple yusko yusana na di mo yi mais non parce que on comprend le yo yebi batu tangi ba biso tangi te batu baleli Bozi Bozian. Ser nanga Briabel. Vient nanga Redi Amis. Tout soleil n'est goûté Kalata. Basé Billy Baridi, Bozi, Ser Briabel, Nansusu. Manda chante. Manda chante. Kabamisi basé Billy. C'est Billy au Sagalate. Billy au Sagalate. Yusuko fédérateur. Aidez-moi s'il te plaît. Et puis, on a prêtre. Ok, dans le moment où on a un combat, on a battu. Il est génial. On a un combat battu. Au moins, on a un t-shirt, on a bozi. Mais quand on parle de le canto, on a un combat orchestre. Mais le comment il Yosko Kuna. Et comment la combo, il y a des artistes qui orchestrent. Voilà. Pour la mission, il va la sous-jeter. Oh, on a tiré dans la fois. On a bon représente ça. Nyokalon. Oui. Voilà. Ba mission nae. Oui, sur le comment présente ça. Je sais la robeta. Bon, autant l'année. Zaiko langala. Mais la tangi pe Zaiko langala mais oh je sais. Tout le monde tout ça lisana Zaiko na wenge. Ba na telemika. So avec Nyokalon. Ah. Siku yuzo visena na ngozo boule po na habité hein donc émission na biso qui no bien le bata frère nangai David Mombele to be cette émission te to ke na bien de to ke na boy o tanga ga ya ngono tanga ga bon en fait nati omoni ngana tala la température ndule c'est faut dire la vérité o tali pe tendance tendance siku nazo tala po ena zo yemba
na freine moke bata mo changabo nazola na yoka bolobini nan bolobini na lundi na tangi mukoma musicien nazongiri susima na mekia na yokiso na tangi parce que auto nazotanga nazoyoka ngo na public après na PSP hérité yogolo banane na PSP hérité pas ça tangi piaye. Tu vois, ça n'a rien à voir. Nous avons un concert et nous avons un musicien. Deux ans, c'est pas fait donc une obligation. Nous avons un monsieur toi Congo, nous avons un sommet. Et vous avez été un belé. Parce qu'on a une atmosphère et un public. C'est pas dit que le public non se saigne balamon. Tant sous une partie qui saigne non. Côté bas saigne pété. Et ça va balancer sur le terrain. Nous avons 1000 mots basengi. C'est autant 1000 bagangi, mais il faut satisfaire 1000 wanat. Ce qu'on a, c'est là, côté monsieur basengi na bangote. Bon, de toute façon, satisfaire tout le monde, donc, Ezaka Ndengwana, na uta ko doyeb sa route honorable Pacho Panda, pour la première fois, on a toujours que la rumba est intemporelle, c'est-à-dire et ça l'a toujours bien. Oyebi ke nazana concert moko boye nazo beta, nazana makambo moko boye nazo sala bande kunanga. Ba master na yo azawana azo soutenir yo moralement, physiquement, spirituellement et ça l'a toujours bien. Et pour votre information, est-ce que vous voyez bien la concert o e salama ya Weranson ba iba ki bilamba ya ba danseuse hein? Mais imaginez ceux qui master na ye azalaki wana jimem pia nazalaki wana en tout cas elinga ke sala bien jimem pia na ja soutenir to sala boy ba mwa ba ide ka ndenge zalaka master za wana alingi bendele ekwe ya te et ça la toujours bien en tout cas nga na yoka ki vraiment passi tant on a landaki moi émission ya Weranson et ça la ki nga passi na monter maman c'est ça la vie eza na ba réalité nango ka ndenge boyebi. Je vais bien na ba raison na ye oya boya ki penza ko kende na concert quel que soit matanga azape na ba raison na ye oyo e vandi sae alobite na okendete e mata ekita na okendete azana ba raison na ye personnel oyo tokoki kokota na mozindo te. Sans plus tarder nazotie la bino Sankara boyo ka Sankara pe makambo ye koloba et à suite na suka nde tokoya kotiaka ne zalaka ndeko na biso Roger Ngandu ye azalaka muntu ya Juven Piana Sankara aza muntu ya Weranson donc bitumba mata kitaba ndeko nanga eza ya kobeba biso toyoka na biso kaka hein ezalaka bongo toza na posa toyoka songi mata kita tolanda la famille et on se retrouve juste après. On sent qu'il y a une certaine guéguerre entre Wenge Maison-Mère na BCBG par rapport à dire oh l'Obama qui pas ya porte-parole, il y a BCBG, M. Roger Ngandu. Et aujourd'hui, tout le monde dit Sankara a commis pénétique au la bataille. Mais les gens disent qu'il y a un certain rapprochement aujourd'hui entre Weranson et Kofi Olomide. Et ces rapprochements commencent maintenant à léser côté BCBG. BCBG va retirer par rapport, il y a Nenge Kofi Olomide à Ndima qui Weranson a réussi son concert. Dans l'Arène à Grand Paris, les gens ne s'attendaient pas à ça. Mais Kofi na Wera, Bamsou a eu une histoire. Voilà. Kofi a pareil exaucé. C'est ça. Kofi, pareil exaucé maintenant. Na comme c'est colon Zambé exaucé nanga. Kofi pareil. Donc Kofi na Wera, monani ga lelote, se soutenir pega lelote ba uti kala. Kofi Olomide za muto azalaki dana ba wenge ba ensemble. Wenge betake Panzani, Maison-Mère. Tangu jibe ba keso 17 personnes mobimba wera tikali ye moko ndengwana ye ba ongeza na batu pe ba soutenaki wera na débit. Kofi Olomide za muto lelo alobi vérité que wera sali réussite total na Arène à Grand Paris. Siko ba doit mona ngo mabe pourquoi? Mais au moment où on sait que côté Mosusu, il y a BCBG na Kofi les karaté, quand on voit ces rapprochements wana c'est comme si Wenge commis. Est-ce que coalition koto ennemi à voisin na yo siko fanda ndaku na yo siko fanda résidence na est-ce que ennemi à voisin na yo az ennemi na yo ennemi à voisin na yo az ennemi na. Mais ça tire aujourd'hui entre BCBG et la maison. Non. C'est quoi la raison en fait? En tout cas, Batouba Yebango, d'expliquer Batouba comprendre les lots. Voilà. Et puis son BCBG guerre et là aussi la thé. Mais c'est des guerres loyales, musicalement. Ouais, voilà, j'y vais personnellement, na nègre bena normal, bah na problème té. Ba benga naka, ba sekutoyaka, ba na bazana, ba daïda, ba soraya, ba exaucé, ba gladi, donc ba sololaka.
biso vende na boye ata na koya msu na chrétien président JB mais son na moni na nzela na okauka. Bonsoir président. Notamment ozobo ya disque d'or na uti ozo. Nazo ya. Lelo neza na soki ngando amoni wera oya. Bonsoir président. Bonsoir président. Donc cela veut dire que tu as une guerre loyale oyo ke tika la kosilati. Po guerre wenge maison mais BCBG ba famille kabona ma bale kabona. Ba beta ba conseil ba fikine comme faut ba pekisa. Très bien. Guerre mo etika la kosala maloko wera na JB zati. Mais soki mutu mso ya bige jibale ki wera. Is opinion so mutu mso abi wera le ki JB so opinion mutu wana. Donc to tika la koyoka na teke to kompe na famille moto la betu moko wera la na JB bakangani ngabe la na moko jenga to. Notamment na boya wana ya loyal ozobo ya disque d'or na ye o azo. Nazolo bagoye. Lelo batu fo ba comprendre lo moko. Vas-y. Toza sur la musique te oyo batu ba kosa batu kala. Lelo to na 21e siècle. Très bien. Quand tu commences à mentir, batu ba yebi ko kosi po ba ko consulter Google, ba ko kota. Et puis ba otala sko lo kwango eza ndenge nini? Organisme nini? Wera zo disque d'or sera JPS production par rapport à vente. Po ba solo la bien pesa makambo. Siko tango batu mo ba ye na kilelo. Ezaka ye mokote. Batu baze belé na liste ango. Omoni. Siko na batu baze belé wana. Ya lokwa bache président JB, bache Inosbi, bache Gaz Mawete, bache Fali Ipupa. Na mwa batu mo bache ki mais batu bando tala babi oh meneni ni Kofi Azate. Bon, neni ni Richard Azate po Richard beta ki pe ba bem, abeta ki pe ba bloko ne renier. Neni faire Azate abeta pe ba ki fwendende, abeta ki pe ba nzembo ne reniaki. Neni wer Azate poto uti na diemba bazenga luketu to yena ba protéger base makambo tu neni Azate. De sika to ko mona mba moko to ko vérifier to moni ke za makambo lukuta. Siko loko za makambo lukuta. Siko to lobi ke za lukuta. Au 21e siècle ko ko sa est que ba manquer mon respect. Et ça lukuta za lukuta. To ko ko sa su ba tulelo te. Parce que lelo na minute DJ Momboshi kuta ochi ko beta na bochete. Lelo to na ba bébé chinois, to na ba lili soso, to na ba lili muyaka, to na ba lili ndundu. Ba te bele ba renier musu na bani ba petite sœur na biso ba yemba kitoko rebo azate, rebo chulu. Donc, tu veux comprendre que non, en tout cas, beaucoup de choses sont suscités. Pilil va devoir me la cala. Les autres, me la montent, tu vas avaler mensonge. C'est ça. Tant que le big examen, tu as pas vérifier. Tu vas voir les Ivoiriens, mon Camerounais, et l'enga kamoun de l'ena pilipil, on va salir disque d'or. Bah, il y a un disque d'or à l'occasion de quoi? Pour exemple, un disque msou lelo, ils arrivent à 30 chansons. Mais bien, on va le l'euro moro. Alors, tous les 29 alors on a vu bêta et bêta ta na voiture à mission na bino morote. Et kenda. Et puis si ko to bo ça na pété lelo ezana ba blo msu timing content. Gaz artiste. Lelo na featuring mon asagi na mwana Vegoda mote mon Bab School. Ezade si les marchés bimagi les premiers. Moi c'est kitoko mazoba la tezade na YouTube. Na projet na ngana bimisa moi c'est kitoko mobile kitoko masoko la raté. Ezali ezobima na clipango o na sisaki fukuji merci. Sikoyo biloko wana nyonso tokolinga sute batu baya kokosa. Tango bobandi ko ya kokosa, to bandi to consulter to moni ga lukuta. To dénoncer que za lukuta, eza ko de jalousie. Ezaka ke batu nyonso bayebi ke na batango nyonso erichende ba disque ne reniaki ya. Bo récompenser tene loko motata primo. Faire bochete. Kofiolo mide batata mobimbeye ayembi ba lido ba nini el elegance. Yaki ba fwe ba chant. Siko yango siko tobi ke non to boy na biso lukuta lelo miziki soko za danger beta sal koleka wera. C'est ça le défi. Défi ngona lelo za so lo baloba te pour ba youtubeur ba komi trop ba te belé ba komo lo baloba belé. Donc défi à lelo soko za danger beta sal koleka ya wera. O wera beti arena Grand Paris plein to déborder. To beta siko festival couleur café. Il y a Mindele. Il y a Mindele, rien à voir. Mindele. Voilà. Mindele va salir un message na ebisio ba do tinde la wera ba ozela wera. Ba hotel na Belgique tondi, Belgique elle ne porter wera plainte ba bino. Comment yo zo ya kobeta ba délégation belé notamment les messages là. Voilà. Wana Mindele mutu azoloba. Eza mutu teko tatale. On peut prendre ça. Tu auto son, il y a un message comment est-ce que Mindele va ozela wera na Belgique. On prend le son tu yo.
Voilà, de retour, na bandi ebele ya batu, touti kolanda awa, touti pe koyoka, ba propos ya Sankara, makambo pe ya lobi, wana ye kokotisa pe Koffi Olomide bandeko nanga, makambo ezali kaka, makambo ya kilikili, makambo ya somo, makambo ya kobanga, makambo ya kobangisa bandeko nanga, sava inda, sava beba, awa, dossier matakita, dossier ke zongi, dossier ya somo, dossier penza ya mukete. Voilà. Toyoka sikoyo na suka Roger Ngandu makambo pe ya koloba kaka ndenge to yebi tolanda et on se retrouve juste après. Bravo na papa chéri sozo talangai, bravo na BCBG Mobimba, bravo na bino batabiro ndenge disque d'or kwei. Ouais. Disque d'or wana vuma eza ya solo ou bien lokuta parce que na landi bandeko musu pe ya ba porter parole ya ba groupe mususu otanga kumulo kwa Sankara na bandeko musu bazolo bake boteki nini eloko nini wenge BCBG teki po bozwa disque d'or boteki pe ya mo place nini soki lelo bozwi disque d'or bozwi na sens nini ezoyebana te na suka longo achite abiki eza disque d'or ya lokuta ou bocré bino moko po bamoni place bino boteki te esui esui David Mombele ezo soa et je sais pas pourquoi ezo soa pourquoi ça dérange. La dernière fois j'étais ici je t'ai dit David papa chéri a kedarné na ba 1000 chemete Paul Kaba trophée ba disque d'or etc. Il force rien, c'est naturel. Bateau kutu ba pesi biso disque d'or la structure wana ba tikala ta ko contacter biso te to yebi lo côté to mono na ba publication. Papa chéri remercie infiniment le vrai ses fans. Faut se dire Zebouk et Tekami na ba plateforme nyonso vraiment ils allaient qui consommer et surtout qu'il fallait swapper pour yoka la bonne musique wana. Bravo les artistes de Wenge BCBG, de Papa Chéri, vous avez travaillé. Merci aux extrémistes de la bonne musique qui ont consommé Zebouka. C'était une surprise pour nous. Vraiment merci pour tout. J'ose croire que les afrouilles à travail. Les afrouilles à travail, Moussale Salama qui bien, les gens ont aimé, ils ont eu acheté par Internet. Et aujourd'hui, on est surpris d'apprendre qu'on a un disque d'or par rapport à la vente et album Wana. Bissozo surprendre bissoté. On a travaillé comme des taureaux. On a travaillé d'arrache-pied pour qu'il n'y ait même pas un seul cheveu dans la sauce. Et puis, tout ça, la gymnastique, mon côté, tout ça, la démarche, mon côté, pour les lots, structure, wana, y a AMC et puis Sabiso, disque d'or. On ne peut que remercier notre public. Et on m'a dit la dernière fois, avant qu'on vienne ici, Papa Chéri Baki, n'a pas de musicien, les lots, faut pas faire là-bas, compte à banque. Même pour la carburant, le transport, tout doit commencer par la banque. Donc, il faut baser la carte, somba qui, vrai, à Papa Chéri, consommer album. Et merci infiniment. On ne peut que vous remercier. On remercie la structure. Voilà où est pensé qu'il n'a biso. Mais, tu sais qu'on ne comprend pas pourquoi ça vous dérange. Parce que biso des aboués, chez Papa Chéri, au lit à caviar, et Kalibisote. Oulia Matembele, c'est pas notre problème. Oli kebab, au sombi Rolls, au sombi Ferrari, au tongi ba immeuble, ce n'est pas notre problème. Au sombi ba Berluti, au sombi ba West de David Mumbela Salaraché, JM Weston, ce n'est pas notre problème. Non, on s'est contente de ce qui se présente chez nous. Les lotolés l'emsoma tembele, l'obiso ressources monanitolé, sans pour autant calculer qu'est-ce que les autres ont mangé, qu'est-ce qu'ils pensent de nous, ça se passe comment là-bas, l'autre il a fait quoi, ce n'est pas notre problème. Mais toujours comprendre, ils ont soa. Voilà. Bande konanga na bandi oyo suka na biso, kandenge touti koyoka pe, Roger Ngandu ayuti koloba, ebele ya batu tolandaki toyokaki Jibe Mpiana toyaki koyoka Wengason toyaki koyoka Sankara ya suka penza toye koyoka nde Roger Ngandu bande konanga ka ndenge boyebi na BCBG makambo ezali bande konanga na Wenge makambo ezali entre
jibe mpiana na wera son bandeko nanga moto ezopela eloko kanga na kosenga na bango nyonso mibale eza kaka ke bayokana baza mikolo bayokana une fois bazalaki bami batika mokili eya kodivise bango te